Alléluia. Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris. Je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code KIR. Vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Nakobila se yo masia atapa se koyela ngai
vraiment 100 ans. Voilà, tant que commune, avec tant on a joué qui va dans la crise d'abord, ici le maquette, voilà, à part Wana, pour approcher les 4 cas là, déjà si la nationale te met à la sur moi, crise ou tout ce qu'il y a dans notre sens. On a pour ma santé. C'est pour justement dire que la nuance, c'est juste que le dernier jour, il y a bon Moïnaï, il était debout pour servir l'art. Donc, le jour où il y a zone sur mon thème, il y a un tournage pour la groupe. C'est-à-dire, enfant d'Akité, c'est vraiment soldat qui a couvert dans le front. Il y a un tournage, il y a un zonga qui a un zonga nanda pour moi, Coco 68, les Mimi, Yekuna. Malheureusement, cette fois-ci, ça a mis tenu un ballon sur les cas qui on avait l'information que ça a une crise. Tout le monde va bien pas présent. J'étais dans la victoire. Rapidement, tous les gens ont prise en charge. Vouloir dire à bénéficiaire et assurance santé pour la première dame à Pesabiso. Merci Ming. Bazoua quand même directement dans la prise en charge. Ba cotiser na ba nini tout biso de mon rôle à faire mais ba minga na ba ça la paix azonga ki. Donc ezaki que mbongo ndem tezanga ki pour na hôpital parce que le traitement na ezaki déjà assuré. Mais malgré tout ça, même millionnaire, pour nous, nous avons livré ça à l'île. So, étant que les chrétiens, pour nous, nous avons fait ça qui nous sommes surtout ça, nous allons réconforter la famille. Nous avons makasi, surtout Bana. Nous avons maman, nous avons la complicité. Nous avons ma passe. Donc, nous avons dit que ce n'est pas facile pour elle. Nous avons comme un hôpital. Quand nous avons kanisi maman kuna donc la peine à Kokaïti. Nous voulons savoir maintenant la famille. Parce que bakolo mutunde bino famille biologique. Biso tozoa na deuxième position tozoa comment faire pour l'ordine kani parce que toyebi que lokola kawe koi eloko ça les années ça kako obsèque na kokunda toyebi te libota ozokanisa ndenge nini parce que bino nde bakolo mutu ozokanisa ndenge nini ozobongisa ndenge nini makanisa mi eza ndenge nini voilà c'est un peu ça. Merci c'est généralement mon avis sur le rôle de la famille d'abord. C'est vrai que dans la famille, dans la corporation, dans l'artiste, dans l'expérience, on est au sein de ça, on est au sein de la social, on est au sein de ça, quand tu as besoin de besoins multiples. D'abord, on va place de chai pour Koundaï, pour un cercueil. Organiser ma temps à l'aïe, ndenge dîne ya artiste au passé à Vaimbo. Yangwana, Nangam, monsieur le Dozela. On essaie tout sur la bino de famille. Tout est tout salé, et puis tout est galbé pour proposer. Tout ce qui est mis moi là, on a appelé la mort. Tout le monde attend sur la Congolais. Tout qui va vendre, la dépense, on veut que les billets bénis. Donc, tout le monde qui voit qu'il manque. Moi, il y a un message qui est tombé dans la bino. Par la bino, on a un salaire. Un salaire en dernier. On va mettre au candidat. Si tu as salaire à bouiller, salaire à bouiller, si tu as au candidat, si tu as au salaire. Il y a un message qui est tombé dans la bino. Si vous avez la paix, vous avez sa biso pour tout le monde. Ce n'est pas mauvais. Nous avons des honneurs, nous savons que nous avons des honneurs. Il faut dire
parti ekutana nde toza boye po tozwa basolution mpona bofise donc ndenge nakoki papa junior toloba semaine ezo eza mercredi la mosusu ya esenga kozonga donc semaine wana tokobenga lokola semaine mwa badémarche ekosila nango kaka baluka azonga tosala boye tobandeki kopropose soki moyen ezali na semaine wana ekolanda wana samedi ezalaka na moka montage mwa mibele moi tokosala ve morture na ye ta un jeudi vendredi tokoki kokunda ye mpo ekomplike biso mpe na banzela te mpo biso tozela samedi te mpo bonga ntanga samedi mpe eza jeudi eza date nini Jeudi le 22. Le 22 août. le 22 août. Oyo tokoki komona le 22 eza mardi. Le 22 eza mardi. donc jeudi eza le 24 Jeudi eza le 24. Le 25. Jeudi le 24. Jeudi. le 24 jeudi Le 24. Donc, j'ai compris bien. Ah, ok. Toyoki. Ndenge libota elobi. On a libota. Si on a encore résumé encore. Au moins, parce que on t'a préparé qu'à matanga te, hein, il y a la puisque. Très bien. Je dis que pour ça, on aurait saigné ma coquille. Donc, l'état, famille, passe à Nisaka Boye. Mais il faut penser qu'on projeter à la 24. CG soki nalandi pasteur bien soki nalandi pasteur bien ndenge biso bacomédien tolobi ke tokozonga awa mercredi c'est sous-entendu que la semaine prochaine lelo déjà toi samedi la semaine prochaine eza considéré lokola la semaine de démarche oyo bato nyonso bakotambola de part et d'autre tokutani mercredi tosololi mpo toluka totya mokolo oyo tokokunda bongo bango bapesi probabilité ya date. J'ai compris cela. J'ai compris cela que les tous samedi. La semaine prochaine, les appels j'ai compris. Mais il faut toujours, moi, je me dis pour penser pour projeter la semaine en oui et pour penser tu sais que par exemple ça mais tout le monde ils dépend de ma coquille. Merci beaucoup. Peut-être une autre artiste moi c'est la gauche tout droite et qu'on peut continuer moi les coquilles et sunga pour makambo eleka bien et tokunda totolela ndeko na biso dignement na manière oyo ya servir mboka na ye à travers art na ye oui bato baza ebele oyo aservir na oyo oyo aservir na moto aza na domaine à servir parce qu'il y a des gens awa ils étaient à la maison donc à force de donner ses sourires avant de faire sa sourire. Mais ces gens-là regardaient la télé, ils foutent à l'État, ils peuvent infanter gratuitement comme ça. Beaucoup ont servi, mais pas du tout, bénéficier d'un retour mingité. Toyoki, n'a pas d'ambition. Nous allons faire aussi un rapport. Tout ça, ça va artiste, comédien, nuance. Peut-être que ça va lundi. Lundi, il y aura rassemblement mon aîné. Les artistes et comédiens, vous n'avez pas un major à 16h. Donc, sur la paix, on minute, on fait ça rapport. Puis, mercredi, peut-être, à cause de la paix, si on a ça au bas. Donc, on a un libota, mercredi, on a fait ça, on a fait ma canisse. Position dans la biseau. Donc, sur la lundi, de sorte que le mercredi, nous allons revenir auprès de la famille
pour sur la vie. Comme on répète chaque fois, Bakolo Moutoundé Bino. Mais en ce qui concerne au MSO gauche droite, la manière dont on procède, ne pense pas que vous avez Nzakala, président accueilli. Ceux qui ont appelé 100 francs, oui. Bazora bazou muto bazu muto batwana bayina bango parlons petit ao famille bango ce que esengi ko déplacer il y a toujours un représentant à la famille un représentant à la famille mon père famille aime son mwana bangwana ba représenter le monde ce qui biso na ba artiste ta délégué mon ba ozala bangwana nde ba otambela bango même si on donne un rond. Nous on ne touche pas, les artistes ne touchent pas. Après ça, on a Nibota. Ensemble, les artistes ne vont pas organiser obsèques. Obsèques, ils ont organisé. Mais il faut toujours savoir qu'après l'enterrement, la vie continue. Atiki Moisi, Atiki Pena, parfois c'est lui qui s'occupait de la famille. Maintenant, il n'est pas là. Il faut déjà envisager maman c'est en charge mais maman il faut unité de production maman pas pour et son on ne sait pas c'est juste moi ma mécanicien voilà là nous profitons également pour lancer un message nous dengue tabanaki ils que moto le na boy était c'est aza moto aza dit aza na famille masaki mosala moko public apesaki bato esengo moto mosu akozala na coin moko boye de bonne foi moto wana asepelisali biso to asali biso plaisir alingi quand même mpona kosunga ye ya suka koranda bahommage ya suka nasala mpe contribution na ngai venez inde awa na ngiringiri auprès de la famille avenue Mokoto numéro 25B, direction entre Khartoum et Gambela, dans la commune Yangirangi. La famille est là. La famille est là. On peut remercier que ce soit les Anabakouz. Les Anabakouz. On peut bailler sécurité, on peut basaler. Jusqu'à mettre ta porte. Ça passe à la porte, il faut maman. Toza na moto na biso tolingi ta umela pe na moko na dignité na pe artiste libote lobi kaka te ke tozangi biso kaka te mais bamoni moto ngo pasai musala public na komé moto bato nyonso weka bango moko libota akangama basaka pari na eza yomoni balobi azaki moto bato nyonso c'est juste si par exemple bato mosusu bazalaka na kabine bato mosusu bazalaka na Luanda bato mosusu bazalaka na Matadi bato mosusu bazalaka na Lualaba bato mosusu bazalaka na Kisangani ti toke Lubumbashi et autres peut-être soki il faut bango pe na modèle na bango balingaki pe Delta Force bon c'est pour dire invitation ya kokende Matadi ebandaki koya ya kokende Luanda bandeko pe bazali soki il faut batinda quelque chose bakotinda na numéro nini pour que ekomela pe famille nyonso wana esalaka poto kunda ndeko na bato balingi basunga baartiste basunga famille kozwa contact na téléphone bokotinda mbongo oui to bokotinda nini c'est pas tozala wana il y a un numéro pour ça mais le numéro doit appartenir à la famille famille bopesa biso numéro oyo tokoki kopesa officiellement que ça soit moto alinga contacter même alinga sunga alekela na numéro wana nous on aime la transparence bopesa biso na libota numéro nini oyebisa biso yango awa toloba ngo de sorte que na bato ya misika eya na poto na Luanda partout balingi basunga libota balekela pare numéro wana même awa alinga mpenga libota même obenga artiste bakokeka na bandeko ya libota ensemble
ça, c'est quel numéro? Parce que mon papa continue sur ma tellement libre. Dans mon dépasse, je crois. Voilà, je vous fais ça, 0 combien? 0,85. 0,80, donc plus 243, 85, 94, 34, 112, on répète, plus 243, 85, 94, 34, 112. Voilà, on a les numéros directement, il y a reçoit. Opérationnel, mais code naïne, voilà, les numéros, il y a Néolation Delta Force. Bateau Bazanango. Wana okoyi ko benga ozwa moins information to senga numéro. Parce que soko tindi na numéro wana ba code na mususu bana to mo ba yebite. Molimbo yo kangama nango pamba. Mais vous la numéro wana libota ba pesi ça peut aider directement bazwa yango. Après na nyonso par exemple yango a l'essentiel autonomie. Presque. Mais le roi Zaki Bisso, l'artiste n'est que on ne peut pas sans quitter, sans donner aussi la parole. Parce que Delta avait un groupe, c'est le groupe pour la Delta Force n'est pas premièrement éprouvé. Bisso Vandeko ya Lisanga, Toye à corporation, association, Toye, Bamope, Toya groupe. Les responsables à cause de Iloba. Awa, soka aza iloba koloba nini bandeko ya groupe Delta Force. Merci beaucoup. Là, premièrement, je remercier surtout ma collègue, ma amie, connaissance de Delta Force. Comme on a dit, je suis présidente du groupe Delta Force. Delta Force a tiré Bisso à Belaïté, a tiré Bisso na fièvre, dans tout passé, a tiré Bisso en pleine salle. Le groupe Delta Force est allé. Tout ça, la matanga. Ce qui peut-être, il y a des alliés. Ce qui peut-être biso de besoin de moins parole ou bien ce qui peut-être biso p de couper ça ouais biso proposition mais aux la caca après ma décision y a famille et puis à pour le bazar pour diriger les colos après décision la biso comme ça biso p pour la famille to na bino ba mikolo aux aliboso na biso les organisation la biso bana ya Delta Force. Pour le moment, tous a kaka awa, tous a pe kaka na sima na bino ba mikolo o to landra ma mobile bossa. En tout cas, on les a kaka. Merci. En tout cas, Yambi Yango, je profite de l'occasion. Parce que le groupe Delta Force faire aussi appel que ce soit dans l'ancien Nyonso, il y a le groupe Delta Force. Soyez unis et debout pour honorer Yabino Papa. On va kobota elengi. Bon, mon est le sous-souté physiquement, mais l'artiste ne meurt jamais. Delta Force restera éternel à travers ses œuvres. Ata mbula combien? Ata pana bakoko baroya wala tatako na bino yewana. Il restera éternel d'accord. Elenga musana biso yango wana. Le métier noble. Aotika la éternel. Bande kwana nyonso, ancien nyonso, ancien. Venez soyez unis, soudés ensemble. Na bao bazali na groupe. Au ça la force pour honorer Bolela, Papa Nabino. Ne suivez pas Biloba Loba. Biloba Loba et Zangatina. Ne suivez pas ces gens qui parlent n'importe quoi. Venez pleurer votre père. Papa Nabino, c'est ça qui est l'essentiel. Voilà,
Donc, le lundi, nous allons à la réunion, dans la comédie, tout le monde a déjà les clans Delta Force. Vous allez inondé debout. Vous allez d'abord dans les bossos. Parmi les bateaux, nous allons partager l'association Nabiso qui est la NTPC. Il y a Jolie. Là, il y a un modérateur, il y a une parole sur le puits. J'espère que tout a été dit. Nous sommes tous au lobby. Nous sommes au lobby. Famille lobby. Représentants du groupe à lobby. Il n'y a rien à dire. Nous sommes tous en réunion lundi. Après la réunion, nous sommes par rapport au représentant à mandater. Nous sommes à mercredi. Nous fixer l'air. Basta pour nous sommes ouverts pour nous après déclencher dans ma caméra surtout peut-être partir avec il n'y a rien à ajouter. Merci beaucoup parce que la famille Bayamba Kibiso, famille biologique et Yamba Kibiso, famille artistique, je crois ma caméra soit bien dans la cohésion pour que l'organisation à Matanga et qu'on a mis sur Delta Force et les cas dignement sans qu'il y ait de sandwich. Nous ne cesserons pas. Donc, ils ont ajouté l'association donc ça n'a bien dit. Parce que Delta ça va partenir à ANTPC. Mais il est pour. Mais à ça qu'on a battu tout le monde va venir. Mais au moins ANTPC, le collègue est membre influent. Na biso artiste photo mi lobela ki ANTPC de coordonner na biso artiste avec le président Moussou donc nous sommes pas tous ya on te moni bino de boza wa faut ça na beaucoup soki comme net moi des autres et c'est ça la bien dit on a ba biso to ba ko se retirer mukemke et ça la to ndenge to solo li a to moni corporation Moussou mais as artiste ya biso nyonso ya ba je crois que le canal il n'y a pas de problème lorsque Hazard artiste comédien, il est là, il est pour tout le monde. Hein? Peut-être que moi, des accords, tu vas faire 2 mois, 3 mois, 6 mois de mort. Tu vas faire sa famille, comme le commerce. On doit décider la vérité. Tout ça, famille, on est tout le monde. Bafani sina bébé ah mbongo bima muso yena mo yako za pourcentage soki te mutu koto c'est ba komi lettre misa mbongo posela nano ba komi kofani sa matanga zo umela po ba mbongo non et lo gane ça c'est pas digne peut-être moi ya Johnny Lingalo mais je sais pas différent nous c'est ça on a biso nous profitons également nous devons remercier les kaka. Na likambo munene asala ya assurance santé apesa ba artiste. Mais na bina ba kabo epé atika biso te. La première dame maman Denise Nyakero parce que le bien tatiki biso mais pendant malade na nyonso même dans sa crise avant qu'on soit traitement na l'hôpital à Kitoko gratuitement na ye na maman na bana na bana bazwaka traitement ofele na hôpital kitoko grâce à l'assurance santé wana epesama epai ya première dame na travers fondation na ye mama Denise yango tosengaka ye na ntango ya pasi meme tosengaka ye merci parce que nzambe nde motu apermet ozala bamillion so nzambe abi ngongo ekokesa nini etange bachrétien ngongo esa nini ekoki voilà namoni papa nda pesa ye nalingaka nabakisa mpo nayebisa Sarah, soyez assurés. Corporation toyebi ezala ya bino. Tozaba na mikete. C'est pour cela moni to mandata ki pasteur. Toza ko solo na bino. Nyonso tokangaki. Pe otokangi etikali kaka courant kaka yango. Mutu musu pembeni azati. En tout cas, soyez rassurés. Ce qui te montre eloko wana yeba ke to signale bino na mutu wana azoya na makambo wana signale bino
ke un tel azoya watala boye donc biso totambolaka na nzela moko tolingaka désordre te donc bozala rassure ndenge azalaki na bino ndenge mpe aza na bino ndenge bokokunda ye mpo ekenaka de pair toute l'organisation eza te ka moto nyonso asemele non pasteur azali na bino bokosala organisation nyonso esengeli ntina suka nyonso elongami nango esili nango tozotika bino te mai tofandi des artistes de temps en temps kolekaka kofandaka topartageaka peine na biso en attendant réunion na biso mpe moto oyo asengeli na soki biso mpe tokosala mwa geste na biso mwa nde na table tosala mwa oyo atie moto pie là mais on va beaucoup parler de ça le lundi na réunion na biso tokosola biso nyonso voilà oyo tovakolaka merci merci tosisi merci voilà chemin de fer. Bonsoir. Voilà, Boti réunion tout à l'heure, on a une grande famille. Il y a Ndeko Nabiso, il y a un grand artiste, le président Delta Force. Bato ba hôtel de partout. Bato ba retenir nini na réunion à lelo. Bon, ba retenir que lelo zalaki prise de contact. Prise de contact entre artistes et comédiens na corporation na biso ANTPC na famille. Donc tout le bakalé surtout et Bembe. Ils ont d'abord il y a famille. Biso to yaka en second lieu. Yango to yaki ko solo na bango. Po ba mona ke biso artiste to tiki bango te. Donc to marcher na bango de commun accord. O bango ba lingi biso to ko sala. O biso to lingi bango ba sala. Yango moto yako solo na bango prise de contact. Je crois que bozala ko na boyoki ne to epsi bango que biso to zo kende. Omoni awa président Masuma Zate a délégué kinga na CG président pe Lomba Zate. Pour na lundi biso to sa ko rassembler ba artistes et comédiens nyo surtout o to ko solo la ba proposition to ko kangane to ko sala pour na ndeko na biso to ko zonga wa mercredi pour na to pesa pe famille compte rendu après to déclare ba journaliste na biso ba chroniqueur ndenge bo panzaka sango moni ke sango bani ko kende bani ko panzana titi to tika ata moi 2 jours 3 jours o ezake tango sangwane ko panzana siko to yete ndeko moni biso to yesi ko to ko tika te ba artiste bazana tout le monde sont informés bazana bango informés on mona ka bango ba no leka so bo no leka chaque jour bono mona ka netinga na yemba liboso te o ezali lokona ka seta ba deuxième jour be troisième jour na ye aw mais pour na solo na bango na yaki na fani comme acteur na fai nanga mais lelo loko to suis fait vert yako solo na famille yango na to ye fai batikila ngo pété ezate ka que le même jour akufa ki to ye non bango pe ça ba démarche ko bisa bande ko na bango baza par-ci par là nde lelo siko to ye poto so na bango mais acteur baza na bango motivé ba yebi na bango pour Delta za mukete aza artiste munene to ko tika te photo zala na bon mona ka bino mo. Voilà, quels sont les bons souvenirs aux gardés il y a président Delta Force? Bon nga ba bons souvenirs zebele hein pour Delta zalaki to laki ne proche na ngai ye Delta nani empereur Christian Peta na poto papa Makaya ndebso to yaki pa nebite pan bactérie bazako ya awa ngana zako ya otala ye awa et puis moi si na ye baza pena boyena moi si na ngape mama Doudou na moi si na baza pena boye on appelle et puis si on a raisonné pour na mona Delta boye to solo la pena bien mukola souke ele to butaka sokoda hein to na landa ke to ka ke bon biso artiste comédien bazali ba membre pe ya sokoda quelque chose e bimé kuna yango to kena ko kutana na Delta dai to benganaki Delta bi président vie to kutana ka kuna ya Johnny to kutana ka na sokoda ne to kutana na ye kuna to ya ka kutu voiture moko ngana Delta to ya voiture moko na mwana na ye na Ursule Peshanga na voiture ba ko tika juste na rond-point Bandal aye wana Ursule kamati ya bibonga na kena nga Bandal boso ata quelque chose oyo pour que nous melata ba sucré ba bien ne to zoki to yakina Delta nzela moko ye pa yenda ku ngape na kena ngai et puis mkona ko kutana su na manifestation to yakina na musée national boyebi to me ministre de culture na biso to zaki na yepe wana me to zoki ta ko solo lati moni
bon tout le monde tout ça bien ngana deta na to la bien vraiment to sola bien to pesa na ba conseil to sanga ko benga na ti. Merci beaucoup Johnny. Vraiment merci beaucoup. Toujours na matanga ba artiste et comédien ba aussi ko zala na réunion na famille tout ça bongo na mafa. Bonsoir mafa. Bonsoir. Mes condoléances. Merci pareillement. Voilà, ba doit retalo de partout ba retenir nini na réunion lelo. Ils ont donc prise à contact de famille na ba artiste ka ndenge zalaka. Normalement on n'a pas rien dit il y a grave ce qui n'est c'est juste que ba artiste ba nga ba yo ka famille pe yo ki bango. Donc to Zélande réunion lundi comme ça wana nde ba yeba nini oyo ba ko retenir na kati ba réunion ba osala. Mais les deux ont prise à contact. Voilà, prise à contact mafa ozo garder ba bonne souvenir pe opposant Delta Force au Tikabiso. Ouais, bah souvenir ezanga te parce que les artistes nga pe na artiste na yebi ke na tourner na ba série ya Gilles Bavon que son âme repose en paix. To tourner na film moko to mi balé pa ya Gilles puis aza ya yamboro bon ngana zwala ngai no na likambote à chaque fois ils to kutani le kinanga boni président boni surtout que avenir à église à Sambela que zaki avenir nga saki terrasse donc on doit kutani moi mingi même ce soir mata ozongi ndako ngana na prière nga ça va nga zongi donc na zoya na mabete po baloba ke mutu so akufia ko malamu mais nga particulièrement na zoya nga na mabete na kutani pe na problème te ba ta auto na kutani ezaka ya oseka et puis voilà bon les gars oseka zaki ba jara bato azapena ba prendre ba douter hein ndena mo. Bon, je connais pas trop, mais na yoka ina ba problème na batuté. Na fréquenter penza mingité pour na yeba so kini nini mais na bata onga na zala na yebi na ngai na ba problème té. Voilà. C'est ça. Lelo président Delta Force asali pena musale belé na kata mboko na biso. Atiki biso lelo, moli moné pe mana kimia. Mafa lelo liwa eko interpeller bino ba artiste en général. Papa et comme interprétation il y a makambu ya liwa moi je trouve ça bon je sais pas pour mutaza l'interpeller il faut qu'à liwate toza batu dans la vie mutu na mutu fa yeba kwa sime ba acte azo poser c'est pas seulement parce que liwa ezali c'est parce que déjà toza bana nzambe en tant que moi na nzambe en tant que humain tant ozo poser ba acte moko na vie yeba que jugement ezali lelo ba te belé ba soira conscience ce qui mutu akufi moi je trouve ça eza qui lâcheté et puis hypocrisie pour liwa eza nzela o mutu fazonga panzambe parce que ndeto za boy toza baleki nzela mutu nyonso atangami akufa mobola to mozwi biso nyonso eza nzela na biso mais kozala mutu na sens ya mutu vrai ezozela te ozela muninga akufa po za l'interpeller en soi tu dois savoir que na sala le côté po eza mabe na sala opoza malamu pour malamu na mabe to yebango banda bazage na biso toza bana mike bazola kisayo surtout bano bazwa éducation c'est ça baola kiso que non quand on se réveille le matin on dit bonjour papa on dit bonjour maman papa c'est pas seulement ton père biologique ou ta mère biologique même papa ya zela même maman ya lopango aza mama na yo lelo respect ya batu elongwa et comment nango to vivre le quoi ba homme animal mais pourquoi liwa quand il faut interpeller biso non tango ozokola tango za mutu fozala yo moko na mutu na oye bake o eza mabe o eza malamu na tambola na bien po lelo soki liwa ngo eye na samba te na kende bien voilà c'est jamais faut bala pasteur faut mona maloba nzambe na kama mo sa nzambe mama ngaza ke évangéliste voilà voilà to kabona biso na yo lelo liwe ko libino osinga na artiste comédien en général balela président de force na lolenge ni papa il y a des questions mususu bon je ne sais pas opposé na yo mais ba question musu eza na yo opposé te wa kufi az artiste azaki lo kwa ngai azaki lo kwa yo donc azaki pe ko sa makambo yo zo sala so yo moni ke faut lela na désordre ça n'engage que toi parce que mon toi est éternel azate bisonyo so total azolo na se lela ndenge conscience na yo ya kibomoto zo tindo lele parce que moi je peux pas venir ko ebisa mutu ke to lela ebo et to pe ça respecter donc yo moni ke o ko respecter matanga muninga te yeba que y aura un jour yo po lala voilà. Voilà. Merci beaucoup sur un message. J'ai relancé. C'est comédien aussi. Puis, fan au Balinga qui m'a salé Delta Force. Ouais, message est que toi, na matanga, ou à Koufi, asa artiste munene. Président Delta Force, a bandi musala na ekala, a sali ba œuvre to mona, a zappé na batu, neti acteur nemoro, a zala moulaï, ba no la tablamba luka ba domestique, donc na za kolinge tellement makas. Donc na za penda fan na e, abimisi batu ba papa muswa ba kiluba.